MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bando ba bolingo zanga mjuna gardien di table kana kanta actualité la mifa. Batindeli ngai vidéo moko wa bande kwa producteur baso lela les amis certainement bomoni yango to yo kana. To yo kana kibo ete zana kikambo ebebete. Ezala ka pona salle yo beti concert yana ngati mbongo. To yo kana ke bembete sanga to koki osolia mingi. Non. Yana ngako tika ete. Loba yo tshaki mbongo la salle na te kwa beta. Loba yo tshaki mbongo na te. Soki na yo tshaki mbongo ya kotika ete. Ya bimela ye partout. Atazo tambola, amona na vola, ataza na basi, amona yo, ataza na boîte, amona yo. Ya zangi sa kimia. To kana kine bembete. Ezaki makamba concert. Certainement boki basango gaz video space. Balobi o fali pour parler producteur. On a affirmé, tenu qu'on confirmer, ok? Tout ça l'analyse, tout ça conseil, tout mais ça, il s'agit de l'actualité, non? Boki n'est comme où y a zolé là. Bah yo kana ki bongote, ils avaient comme un boya sale. Ya na echa ki juste mbongo. Et comme boye, ndenge nini, fallait azoli ya mingi. Lingala mo c'est ça que kolia. Dans le monde de la musique, tout est possible. Dans le monde de la musique, tu as dit que les monde est encore monde à 666. Quand on sacrifie tout le monde, ça esprit faible le Kimbeka. Et puis ça bien dans mon kilo, tu as pas fort, tu as pas moins fort. Tu as pas faible, bande au babolingo, ça faut bako dunda yo. Et monde ils ont monde pardon ils ont raté. Bolingo zalarate nego zalarate maman zalarate so ba lubi ya les gars ou les gars. Alors conseil n'engeza plus vers bateau ba fréquentaka milieu musical ba fréquentaka ba musicien bon comment bango to ba niko lo bango lelote avant bisoto lo ba loba bateau ba loba atala ba loba ta yango pe ba continuer ko lobela yango mais bon to continuer ka loba ba yoka ba pe ba yoka te bande oba bolingo na musique qui c'est ça eza ko samba te eza ko nini te qui si ezali vous devez faire très attention à vous tabazo ndime yebisa bino bondi mela yesu le seul protecteur par excellence batu bolingi na bino nzambe te bolingi no sambela te bolingi via loenge bolingi via yeba ke lorsque tu n'as pas Jésus tu es exposé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour vous protéger. Oui, ok, nous simba, simba, par exemple, tu veux la protection, basé belé, à côté un peu monde ouana, fréquentant un peu musicien, mais à un biche benaï, tu veux qu'à ma solo, t'es na singa, ok, toi, ok, qu'on a pas tapé ça y ma cam. Détrompez-vous, Bible, solo, parce qu'il n'a pas battu, tu as battu, à la pam. Au cas, moi, na singa, na yon comme ça, au katango. Singa na no kama ngumsuki ko na jena piscine singe choli siko singwe proteja ko so choli na mayo sukapi bo pesa ba fina mino na Yesu boza la protéger na ndenge ya solo bo mbima na ba milieu oyo litombe za nango te pe à son âme pe ba sincère condoléances na famille na ye pitié c'est clair kazaki baoba tande bande on est bazo les op ça vraiment pas les op ça vraiment mawa malheureusement assez accueilli to récupérer les sauter yo tikali ya mi batela ye yo tikali mi bomba ko mi batela kakati na Yesu oui na monde babi mi liste il y a ceux qui 2 ans ou ceux qui 3 ans ou ndeni ba fan ndeni ba proche ndeni bureau ya fali bat balanda na bakokufa batie ba image ya ba michike va pe sonam ya ba nene na goma batie ba gotie nani batie oui que voilà batie bon on a ko confirmer teni ko affirmer mais
toujours le barama en bozoleka, ok? Et plutôt pire conseil. Réalité, vérité, c'est que dans le monde de la musique, qui s'est allé. Mais malheureusement, bato mususu bazwa ba mamga net ba vantir net ba blague. Amoni mutu na ba commentaire a combien le bifali. Lié la biso peut faire rigolo là c'est l'autre musique. Bangolo ba qui modèle ba fini. Congolais ça a série même na place à même dans ma série Congolais ça a série. Nous sommes combien le bit est fait nous dans la bino et bozela. Quand t'as fallu poupa. Ah bon habité. Conseil te longa na le bezaka que il y a un temps pour tout. Aigle, il y a un temps pour tout dit la Bible. Nous mourrons tous. Nous sommes kufara to le kaka. Succès au sali. Propose au salambongo au simbi. Et ba million wanango. Mokile bio sali kombo wana lo lukasute. Pourquoi pas couper ça au mono na Yesu de façon que lobi soko kufi OK na repos. Ah oui, parce que muto OK na kimia muto to loba na épée à ton âme. Ezaka muto de son vivant azali na Jésus. Pe akufi katina ye katina bonzambe yango bible zo loba errer les morts en Christ pour ba que reposer na ba œuvre na bango. Toujours mon ba message prophétique surtout année passée. Na ba fin année na ba fin voilà na ba fin ba période ba fête ba message etana début année ou ba message etambola je crois ba to bele bo mona nga ba taga nga bo bien que ba temps ya osala ba émission za quitté. Je crois ba to bele bo lande bo mona ki. Na prophète mo ya Camerounais azan États-Unis nga ba to bele ba komela nga ba bi mère mon prophète biso ebié abima pa en pambate et puis so ya petit message ezala exact. Je crois ba to bele faut ba ye ba prophète wana parmi bato ba pesa ki message que nde on a biso fali azana mikolo bele sauté so na zo lobango ezate que pona linga falite to pe na ko finga to pe na ko tuka. Pourquoi j'ai dit ça? Pour na yebi comment est-ce que ba fan pour fonctionner, OK? Bato bele bazana temps ko réfléchir te so ayoki ka bo mbala moko na okangu de toutes les façons ba commentaire banjo finga bandi ko finga ya mama na ya tata na ke zo ngi matie kiti. Non ngana opesa conseil ngana zo teya ngana zo encourager ngana zo exhorter ngana zo conscientiser peuple to pe bato et ba mamtolo ba bato bele oyo ba considérer ngo ba zalara béni fali asali succès fali ba ni musique le lote a uta ba orchestre ti a komi leader yemoko lelo muto boya fali o so boy fali za kandoki biso nsto yebike à s'imposer un vrai leader azali vrai na évité ba comme on so beaucoup benga beaucoup pesa. Donc il a marqué au fait son époque, OK? Et belé ba make-up et simbate ba kokate misusu moi une année après nien mais il est approuvé à confirmer ça au sambate il mourra un jour ata le loté pour la ligne était après sa vie na Yesu. Vous allez pas mboler pour vous allez sengo mingi. Ba message prophétique est tamboli ba mikolo to le belé que asu na mikolo belé te. Il y a quelques mois passés ndeko mwasi mwa komelenga parce que bato belenga ba benga nga bienvenue why bato bele ba komelanga bato bele batinela ba message merci aux 8 ans lobela likambo malheureusement ba temps ezala penza te mikolo na vacances mais ouf na ko regarder pas fatigue épuisement mère l'excès loko mère lobela likambo oyoki pe aux 8 ans ko ba benga ngonene ya ko examiner yango au moni penza que non tete eza message ou eza interpellation mais des fois ba temps ezala raté. Il y a un bien-aimé à partager na grande dame na lalaki j'ai pas compris na écoute na ba sujet te osoki na kanisi pété loroté na yoki pe musique té mais na yoki ba pesa un message que au monde il fallait pour pas il n'a plus 5 ans de vie parce qu'il a sacrifié et ses années de vie à cause du succès et ça
vérité oyo eza na monde ya musique eza eloko moko ya kosamba te eza nango luka moya kosala débat te ya kofingela te toyebi ke na monde wana eza bongo kaka yesu moto akobikisa bopesa bavi na bino na yesu fali ndimela yesu car il y a un temps pour tout donc c'est ça baseki ngai ekombe balobi nga nde likomba bakamwe lelo na bali naza na mosali bolamu bandeko babolingo mosali bolamu nzembo ya mama na biso Gracel Ilunga kota na YouTube beta Gracel Ilunga officiel s'abonner yoko banzembo édifiant ezo édifier ezo fortifier âme yo zalaki abachi yo zana ba problème kili bonne nouvelle ezali ke mosali bolamu aza yesu bande babolingo nzamba pambolela ngai bino ezali ngai bino na Gardien du Temple na rappeler na mutu mo zolanda ngai wana besoin promotion ozana besoin ya babenga ngoni ya publicité oyembaka ozobimisa clip ozobimisa album ozana concert neti ser na biso Niclette Epoka na oki banzembo na lobi wow réserve nzambe eza toujours banzembo wa tozoka mikolo ya bambruye ma do rentene keno inspiration facilité le 30 août nazo invité yo muto landango za na confiance na nga ondi mama na lobaka ya ko ratete kinde ko adorer nzambe mukolo na moto ko kita bange bakokita pe bakomata elongona mama Niclette Epoka na terrain et présidence na monga fula le 30 août à partir à 15h. Il y aura des invités tels que frère José Nzita, tels que la femme Tamar que vous aimez, tels que maman comment elle s'appelle Véro Manianga. Ben invité ba surprise eza ebele. Bokine boku misanzambe longo nande kona biso yo ozana besoin publicité ozana business no moko salaka olingi batu bayeba to bengelo ba client ba ya ba benga yo ba contacter yo ba somba ba sala soki nini ba ya ko salisa ba affiche neti Jérémy Mbouyi ndeko na biso sala ba affiche to makasi muna affiche na ngai ya ba benga ngonene ya orphelinat hein voilà en passant tozana to lancer opération ya pesa et ticket sourire na $1 €1 une livre sterling mutasala yango Jérémy Mbouyi azali makasi ndeko oyo Jérémy piano garaye ay mambo belé ay alaki sara piano même à distance vous avez besoin c'est là yo babenga onene kombo ezokima ngai conception voilà au affiche nini concert convention et surtout ba pasteur vous contacter Jérémy Mbouyi écrivez-moi inbox et naza numéro na ye na bosande ko tia fona na ko poster nini na ye donc bomoni affiche na ngo ya orphelinat ye muto sala ingango voilà bo soutenir biso na bambongo na bino bo pesa sourire na betike qui donne au pauvre prêtre à l'Éternel nzamba ozanga te ko pambola yo azong selo ya mingi bo sunga vision oyo ya la grande dame et toujours beaucoup la orphelin mabongisi ça que tous na orphelinat na ba ville nyonso Kinshasa surtout na este bana bitiki baza tellement belé donc tozana mambo belé tozo sala donc nous comptons sur vous boy de biso et loboko moko tozana na makokite on n'a pas de partenaire et mukena yo ko sunga biso to sala musalo malamu donc on a besoin de publicité contactez biso et olingo beti sa musique babenga ngonini ozana concert voilà na soso na sambrier ozana fête voilà bon comprendre mambo belé na mutu ozana fête ozana besoin ya DJ ozana besoin ya musique ya malonga ya kafu ya classe ya kitoko ya propre et contactez Chris ndeko na biso Chris affiche na ezali wana et atangeli en classe un garçon très intelligent petit mais costaud azana za DJ apesa rapé court et aebi azamo makasi na mambo musique ozana besoin ya ba garçon d'honneur pour la chorégraphie aza maître à la kisaka donc affiche ne zawana boko contacter Chris et aza makasi na ba mambo wana o DJ oni ni prix évangélique
prix évangélique, prix à Rosengo et au cas moi, mais au selo musalamo au CP là. Donc vous contactez Chris. Voilà. Et bon ben abisso, bino vous en avez besoin, il y a publicité, vous en avez besoin tout le bello on a yo et la grande Amazana, la gardienne des temples et coach na kosunga na obetali solo ya eloko na yo oko sepela. Lokola ya frère Nabiso et Joshua a bimisi azo bimisa album, azo préparer album. Nzembo na ye déjà ezali na YouTube. Bo s'abonner na chaîne na ye. Attendez. Voilà, frère Nabiso HG Joshua. Frère Joshua azo bimisa nzembo na ye qui est comme toi. Et vous êtes disponible déjà à partir du 28 août. Il y a moi Tozali. Donc dans 2 semaines à plus ou moins, vous soutenez ndeko oyo na groupe nae Gloire Éternelle. Nzembo kito que j'ai posté ça hier. Na souhaité une bonne nuit. Il y a un morceau mo na tchaki il y a quelques secondes na souhaité bonne nuit. Na compte en so beaucoup ti bo mo nango. Banzembo mo vraiment kitoko. O kapenza adoration ka nzembo nzambe. O to bandobenga banzembo nzambe la période ya kala. Voilà. Vous sentez que non, on adore Dieu, on adore l'Éternel, on élève Jésus, voilà. Qui est comme toi? Oui, personne n'est comme lui. HD, Joshua et le groupe Gloire Éternelle. Beaucoup dans la chaîne à YouTube et vous s'abonner na chaîne ya frère Nabiso et puis vous partager, vous liker, vous commenter, vous passer de mettre coup de pouce et ça la bien. Hein, voilà, donc c'est ça. Sinon je vous aime. Hein. Abonnez-vous massivement, partagez et de bonnes choses. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus.
Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.